kobela. Elema bondela Yesu azana bomoi. Okolonga ndenge ninyoko itumeza makasete. Okolonga ndenge ninyoko Elema bondela Yesu azana bomoi. Mbutu moye o mama ye mama na lobe mama ye Elema bondela. Pour en s'aimer debout, nous allons prier pour la parole de Dieu. Le ban Nzambe alobelayo, la Bible déclare Dieu parle tantôt du mané, tantôt du nord, mais principalement il parle au travers de ta parole. Nzambe alobelayo nanzela servante ne oya tiena poko lelo tobonde na kombo na Yesu. Seigneur, nous bénissons ton nom, tu es merveilleux. La Bible déclare tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Et la Bible déclare tu parles tantôt du mané, tantôt du nord, mais principalement tu parles au travers de ta parole. Nous recommandons ta parole entre tes saintes mains. Nous voulons que Saint-Esprit tu puisses nous parler cet après-midi au travers de ta servante que tu as choisie cet après-midi, afin que nous soyons bénis au travers de ta parole, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter la servante de Dieu, Maman Tolona Anne. Nous allons acclamer Jésus. La Bible dit là où deux poissons réunis à son nom, il est au milieu. Okay, il est là. Moi, je crois que le Seigneur est avec nous. Parce qu'on a dépassé déjà 2 au Zambé, Azolo de la Bissou. Amen. 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 Je m'appelle Maman Anne Kalambay. Kalambay, c'est le nom de mon mari. Amen. Bon. Je m'appelle aussi Maman Tolonase. Amen. Kamsoyo, Maman Tolonase. Maman Tolonase, Nambolo Nzambe. Amen. Yesu Nzambe. Tukangamisi na sote tumsaluku mpaya Nzambe. Azolo gisanga. Ngai Yesu azolo gisanga. Yesu azolo gisanga. Merci pour ta présence dans ces lieux. Nabunga. Nabunga Yesu yozwa isika. Molimo santo nabunga. Nzoto nangai ana isaati. Parce que la Bible dit la réalité dans l'homme c'est l'esprit. Molimo nde ezwa isika katina wesika. Pamba tena yebi bato ya molimo. Ne ba comprena makambo ya molimo. To pamboli opoto zabi kamwa na Kongo na Yesu Masia. Amen. Amen. Loba tout va bien. Tout va bien. Tout va. Yeah. Tout va. Yeah. Thème na biso lelo tout va bien. Amen. Alléluia. Tout va bien aimé dans le Seigneur. Atozo mona molili liboso na yo. Yo na kata motema nozo tatola ke tout va bien. Parce que oyebi te nani yo aza côté na yo bien aimé. Tango yo kenda kolela lela. Ozomona kenzele zato ozomona molili liboso na yo yozo kendolela. Mozo yeba te ke oyo ozolela na matoi na ye aza nani.
Liate, tout va bien. Namela, ton Amelate, tout va bien. Nabala, ton Abalate, tout va bien. Nazala Mukanda, ton Nazala Mukanda, tout va bien. Nazala Bandimi, la carte église, la robe, Nazala Bandimi, tout va bien. Alléluia. Tout va bien avec Jésus. La Bible dit nous ferons des exploits. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? La Bible dit une femme sage bâtit sa maison. Yoko bâtir na kuna yobe ni na kolela. Na komi tuna ba question. Ta ya poser tuna ka ba question chez Sila ma sœur. Soko moni l'équipe Bible bi kota na chambre nous ça ni kanga porte. Belela nzamba secret. Amen. Oyo bi ayoka ka kosango na secret bien aimé. Biyano apesa amo ni poswa. Alléluia. Bah récite les lots, bah te mêler bah zo les lots bien aimé. Bah qui vient vous sous bah zo les lots. Bah honneur, oh bah tu sous bah les lots. Bah prière d'amour prêter de Salama après 10 ans. Et Salama passé 10 ans, 15 ans, 20 ans. À Salama peut-être toute la boca bon attends pour toi langue na zalala. Amen. Mais les longs zambes là avec oyanola, zamba avec oyanola on a mis sur ya batu. Zala muto sengo na tongwana. Loba sona chema kolokati esika onzamba likaki na yoka liloba na yele. Mais le ensemble yemo ko mutu alinga lobela yo. Alléluia. Est-ce que ça na mutu mo ako kosuka biso na lertia? S'il vous plaît. Tout à na 1 roi 17. Des rois 4, verset 8. Amen. Amen. Des rois 4, verset 8. Tolandi. Des rois 4, verset 8. 4, verset 8. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunam. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunam, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de filles et de fils, pardon, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. Et elle dit, non, mon serviteur, mon Seigneur, pardon, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'ils étaient allés trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, «
ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'en prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton fils et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Elle répondit bien. Et dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon serviteur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salis pas. Et si quelqu'un te salit, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Le mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il y retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur la bouche, ses yeux sur les yeux et mains sur ses mains. Et il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe azamala. Loba na tongwa lelo tout va bien. Tout va bien. Et le comme côté que koleki na na vie. Alléluia. Bible ezotali sabiso na makomi o bien-aimé a uti kotali leso na 2 Rois 4 à partir ya 8 tiokiti na se. Ezotali sabiso elobi mosali na Nzambe poko komoni ezalaki Élisée. Azalaki na habitude ya kokende na mboka moko komona ngo Sunani. Alléluia. Tango abane kokoma na mboka wana ezalaki na couple moko to famille moko ezalaki koyamba bango eyambi koyamba ye comme d'habitude. Famille on ebane koyamba ye kolia na ye séjour na ye nyonso abane kosala ebane kolekisa na libota wana. Alléluia.
koyaka ya l'homme de Dieu ce qui oyo ezotikenga makasi koyaka ya l'homme de Dieu kokendaka Bible lobi mwasi moto amonaki mwasi atalaki peut-être tamboleli ya mosali na Nzambe alléluia peut-être elobeli ya mosali na Nzambe peut-être façon oyo mosali na Nzambe abandaki kosalela makambo alobi te moto oyo aza motu lokola bato nyonso te soki tolandi makomi Bible ezotalisa biso te esika prophète Élisée akendaki kose présenter epai na bango ke naza mosali ya Nzambe Bible elobi mwasi moto ayebisi mobali na ye aza lokola mosali ya Nzambe alléluia po moto akomprendre ke oza mosali na Nzambe moto esengeli amona yo mpe comment je peux dire là à observer comment façon ya moto à vivre parce que dans le monde à l'époque comme une contradiction trop alléluia dans le monde à l'époque vous comprendre que moi dans Nzambe to mosali na Nzambe kati na batu confusion eza makasi alléluia pour que soit tant tout païen to bengi ye mwana na Nzambe to zui makambo o mwana ya Nzambe to mosali na Nzambe azosala omoni païen. C'est pour cela notre frère, il y a un autre frère, il y a un Kalobi, tomoni mokili, tokuti mokili na kati ya église. Amen. Moi si on a tel qui musel na Nzambe ko yaka bayambaki akendaka isi mobile te. Mutu na moni aza musel ya Nzambe vraiment ya solo. Et c'est que to tongela ye nini ndaku. To sala ndaku moko ya mokili kolo. Pour soki ya ye a se retiraka. Il y a un temps na vie na biso ba na Nzambe to ça to se retiraka. Amen. Alléluia. Il y a un temps na vie na biso ba sali na Nzambe faut to sala nini to se retiraka. Tant muto se retirer ye moko muto ana na facilité ya se communiquer na Nzambe. Amen. Muto ana na facilité papa ya koyoka Nzambe pe Nzambe kolobela ye ko sala nini koyoka pourtant na kata full ya batu moyen au comprendre le langage ya Nzambe exacté. Ya wesenga ka moment mutu azali na se retirer. Na moya lelo bele betika na penda makanisino musika. Ezana basali ya Nzambe mususu. Oyo ba se retiraka te. Alléluia. Ata zana eloko moko munene ngasa na présence ya Nzambe tellement ça mesani na Nzambe. Pona ye Nzambe akomi déjà muninga na ye. Pona ye maloba oyo asi atanga motel masala batologie azaba yele mingi azana temps était 2 jours 3 jours ya ko retirer te akomema kaka oyo yebi connaissance aussi autant Bible ezoyesa biso la réalité ya l'homme c'est l'esprit eza makambo ya molimo nde koki kobikisa molimo ya moto alléluia soki toza na posa tobikisa nzoto bene mesengeli tomona bamédecin mais mpona kobikisa molimo sengeli okota na domaine ya molimo mwasi wana lobi na moni musala Nzambe ayaka te toyambake bien te esengeli to honore ye tosalele ndako moko wapi likolo po soki aye asalaka nini ase retire mwasi mutu amonaki amemi lisolo pa mobali na ye Bible ebenge une forme de distraction mwasi ya mayele mingi mwasi oyo azokontrole libota na ye na mosuni mpe na molimo quelque part biso bamama tosolani na bapapa est-ce que masolo na biso to tokusanaka na bapapa pembeni eza lisolo oyo ekoki kobota quelque chose na famille eza lisolo oyo ekoki kosude so mobali no na famille na ye eza lisolo oyo ekoki kosude mobali no na misala Nzambe to eza lisolo oyo ekoki kodetache biso mutu na Nzambe to eza lisolo oyo ekoki kodetache so mutu na famille po eza lisolo oyo ekoki kodetache mutu na bato alléluia esengeli toyeba biso bamama eloko nini esengeli mpe moma nini esengeli ya koyeba kosolola na mibali na biso likambo nini oyo nakoki kosolola ngo na mobali na ngai mama kusani epa papa mobali baboyaki proposition ya mwasi te Bible ezotalisa biso bandimaki basalaki nini batongaki quelque chose batongaki esika mobili olobi batiaki biloko nyonso oyo esengelaki soki kosala Nzambe ye afanda na kimia on appelle ça la considération. Alléluia. À des fois bien aimé
nzambe ezouta. C'est ça. N'entourage na yo limite bana ke yo salelaka nzambe. N'entourage na yo atake yo limite me bato bavandi na yo baomona signe moko te ya nzambe. Eloko moko te ezolakisa ke yo oza ya nzambe meme na mosala esika osala. Alléluia. Soki bazoloba mabe bazokuta mpe na mabe yango. Soki bazochola yo mpo ozochola. Soki bazoyiba yo mpo ozose retrouve na kati. Moye bato bacomprendre ti eki exacte embouteillage. Ekoti na vie chrétienne. Considération au Élysée. Elle avait tout. Pourtant, nous avons déjà mobile, mais pas tout, pas tout, c'est que ma toile va aller à la bosse. Pour n'a pas ton maman, c'est qu'il va brique. N'a pas ton maman, c'est qu'il ciment. N'a pas ton maman, c'est qu'il couleur. Et c'est qu'il va maçon baya. Et c'est ma bombe. Alléluia. Mais il y a ici pour pas les mettre ton c'est que parce que déjà dans ma valeur, il y a quelque chose pour la moussa de Zambé. Alléluia. Bien aimé, pas pour les moussa yaka na considération. Oh, il faut pesa, basa d'ensemble. Mon bali wana soi-disant zamba pesa, donc tu ne le respectes pas. Alléluia. Oh, asa mosa d'ensemble, mais yo respectera été. Moi, si wana on zamba pesio, asa mosa d'ensemble, mais toi tu ne le respectes pas. Alléluia. Si vous yemi sema mutu aboko yo zo respecté, achaka o maboko, ozozo mapango lito ozozo makala moto. Mutu wana yo tonga kaye, mutu wana yo chola kaye, yo zalaka na considération na yete. Mais chaque fois, oyaka liboso mutu wana fuka mi kwa chao maboko pour recevoir makala moto. Yango vie ya bana na nzambe lelo ezobeba. Tika na peso conseil na église oyo zali, soko yebi ko ndimaka na yo papa mote, luka na église mususu kende. Amen. Keoti kalawana achaka yo ba maboko achaka ba maboko vina yo kotika la kwa avancer parce que tant où ya tu au niveau pas recevoir quelque chose tant aux hommes bimaka libanda yo changer attitude nyonso to oya chaki ya bien et bon wani mabe. Bible lobby il est toujours derrière la parole manoba ya basali na epona kokokisa. Donc mosala nzambe quelque part, il y a quelque chose de la part de Dieu à couper sa bonne. Alléluia. Il y a quelque chose à couper sa bonne. Moi, si Oyo, aïe, va quitter que l'autre considération où il y a même qui va faire la Zambé, et vous que ça quelque chose, il y a grand. N'a pas moyen d'aller. Alléluia. À ça là qui a mot, n'a intention à causer l'autre côté. À des fois, nous, les enfants de Dieu, on fait des choses. Après, tant ça. Bon, non, ça, là, pour répondre à une après, il faut ma beauté. Ça, là, il faut qu'on ait intention qu'il y a un ça, là, ça, l'intention qu'il y a on ait intention qu'il y a on a poussé Moutoyo. J'ai compris que Moutoyo, on a foutu à l'icône. Moutoyo, on a ponié. Donc, il a poussé à Kende. Alléluia. Nazo poussé à Kende. Na makanisi moko te ke lobby bord comme bord na biso te. Invité ce qu'on se comprendre. Parce que aujourd'hui biso ba na nzambe to sala ka makambo nyonso tu na intérêt. Mobali wana yoka ki ba yeba ko tongela mosai na nzambe ndako. Tant mosai na nzambe azoya na mboka o tsunami. Mosai na nzambe azo se retirer na kimia. Azo recevoir papa na kimia. Yango sengeli na basi ya basali ya nzambe to cha bibali na biso à l'aise. Alléluia. Pour ceux qui mobali aza à l'aise. À cause de la peine la capacité ya kobonde na nzambe na kimia. Ata kutu boza na ya mingi. Amen. Alléluia. Ata kutu boza na mona mingi mais ceux qui papa aza à l'aise. Moye asali na nzambe na kimia ezati. Mosai na nzambe azoya pa na mango. Mosai na nzambe azokota esika oyo bango tongaki mpona ye. Mosai na nzambe azose retire na kimia. Azobondela nzambe na kimia. Lelo aye akei. Lobi aye asisi voyage na kei. Troisième fois baye akakasi ayebisi Géasi abikanga porte. Mwana mwasi oyo azosala makambo ya kitoko boye. Oyo atongeli biso esika ya propre boye esengeli tolala.
nini mpona ye. Esengeli tosala nini mpona ye. A des fois mosala nzambe akomona mpe ntango mosusu eloko mosusu na bomoi oyo ezotungisa te. Parce que oyo eza révélé eza ya biso, oyo eza caché eza mpona nzambe. Mosala nzambe po ayeba ntango mosusu ça ne va pas esengeli biso topusana epa mosala nzambe tokeloba quelque chose oyo tozosala nini ezotungisa bomoi na biso. Gese abi maître ozoremarke te ke na ndako eloko moko ezosala. Alléluia. Banda kolia na tomona bébé alela na ndako te. Mwana alela kate donc couple oyo mobali na sa komi vie baza na mwana te. Alléluia. Mais pour la mosala na nzambe amona ki kabenga kabibenga mwana mwasi na mwana mwasi aye. Atunya lubinalo melopo bakonza mboka. Pote mosala na nzambe lisé azali na capacité ya kosola même na général. Même dans mon konzamboka peut être changer vie na yo. Akosola mon konzamboka zoelanga papa otela ita na grade bo. Zoelanga maman otela ngata na grade vie pesa nini échanger. Par rapport à la prière. Parce que ce que tu fais pour moi, elles ont touché la carte à mon thème. Alléluia. Elles ont touché la carte à mon thème. Ni on surtout au sala bien aimé ou dans la mon thème. C'est pour cela que les autres c'est que battre la mon thème à la vie sur les canyons. Mon doigt on battre la mon thème pour les canyons pour où met la vie. Parce que mon thème là on vient même à recevoir quand oh il y a Nicolo. Et ben on va recevoir n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Mon Seigneur Zamba ça va à l'est. Et ça bambala yaka. Ba yamba kaela moni ma façon ya koyambele changer. À des fois même la prière, même les façons de faire les choses de Dieu. Il faut tala ça la bilan de janvier au décembre. Pourquoi ma cabonazo c'est qu'ils ont bougé? Pourquoi vie la maison dit qu'elle a toujours stationné place mon corps? Pourquoi j'arrive pas à faire 2-3 pas? Le coup c'est la bilan. On changeait façon. Alléluia. Ce qu'on dit façon à ma bonne simité. Bien aimé tchatolo nassé. Ce qu'on dit tolo nassé simité. Bien aimé boya mabutu. Pointe mabutu non c'est ça mabutu à coller la queue. Alléluia. Ce qu'on dit façon à mabutu simité. Bien aimé quand c'est la bonne chaîne. Ce qu'on dit yo mon je simité. Associé mon sousou. Oh il y a des fort pour les cailloux. Pointe Bible j'ai dit ça biso. Ma fort va soutenir ma faible. Amen. Au moment là tu peux ça aller au ballon avancé. Mais si tu vois rien dans ta vie, bana bazo beba, bana bazo bunga, makambo ezo simbate, papa ministère ezo fulu kate. Toi tu es là, tu fermes le maire. Ozela nzamba ya kosala. Nzamba za na part na yebi so pe ba tout na part na biso. Alléluia. Alléluia. Nzamba za na part na ye biso pe ba tout na part na biso. Mwana moso ya mesana ki ko ya mamusana nzambe nenga mesana. Ayaka kena mafandi molimo mosanto azali na ebisi ya biozo raté muto ozomona ndenge azolobela te tala tambola ndenge azotambola tala comportement na etama yake pano ndenge se comportaka. Il y a quelque chose que toi tu cherches. Il y a quelque chose que toi tu cherches. Quand tala moi hier te a des fois il pambola na biso bien aimé o tala mona gauche o l'église wana matonda bazebele o l'église wana bachaka mabonzebele pasteur na yo yebite eza na bato bavandi kati wana basala ki po te pasteur wana koma bongo eza na bato bazali kati wana basala ki po bainvite bato baya l'église wana yo oza na église okangi maboko oza koinvie na baninga deleme bandana mokosala place yo ozali mitungisa oba pourquoi ça n'avance pas. Alléluia. Tu regardes bien ton pasteur otali pena na qualité nyonso mon pasteur marche bien. Il craint Dieu, il y a quoi? Et comme il soucie na yo, ou comme il pousse na liboso nzambe. Nzamba comme on a kozo senga sapati te lipa te mapate, ozo ya pour l'intérêt na yo. Il va prendre soin de toi. Amen. Alléluia. Tabu yozo zo soin na kunaye, ozo zo souci na kunaye. Nzamba kokota likambono bien aimé. Pour te guérir, tabu prophète Élisée, abandonné koya na ndako, abandonné koya na mboka na ndoya na mission nzambe. Musala banda mo ko sala za mission ya nzambe. Alléluia. Mwana mwasi akota ki makambo nzambe. Akota ki mbele Musa na nzambe koya ko mila mai na ndako na yo. Eza pambo. Musa na nzambe koya ko liata senu kola na salon. Ebele abato
babungisa lipamboli na bango parce que mosala nzambe moko ayaki alali na salon na yaki etongai alala na salon na ngai Salomo obebisi bima ata na chambre atikela ye mbeto soki aza mosala nzambe solo bien aimé bima na chambre bien aimé na ntan lelo tokokotala na bareseau sociaux mosala nzambe asalaki mosala nzambe azokaki kopesa dimi te kozongisa kote bible eyebisi yo nini ese otangi makomi eyebisi yo kopesa dimi te makomi eyebisi yo ke kosunga basala nzambe te bible eyebisi yo nini Alléluia. Parce que tolandaka nde makomi ya nzambe makambo oyo awa soki otanga yango eyebisi biso nini eyebisi biso nini biso nyonso toza ndenge moko te il y a des fils de perdition oyo bakoki kozala jamais récupéré kati na ye eza kaka mabe akomonaka étoile oyo eza epai na yo azoluka tire akobotola yango te mais akofaire reculer yo batemps passe soki nzambe atiaki ntango orene na 20 ans na badistraction wana kokwesa 10 ans nani aza perdant c'est toi. Alléluia. C'est toi qui es perdant. Parce que hier aza des fils de perdition koko ça n'a jamais récupéré mais yo oza na alliance moko na nzambe oza nzambe ayebaki yo déjà dit pour moi maman na yo asi aconsacraki yo. Bien aimé, quand on voit les hommes de Dieu consacrer quelqu'un, et ça l'a mal depuis. On voit les anarchistes qui font tout ça, on a mis sur la topée monde. Nous sommes dans le bateau, et ça, le bateau, on a casse, on a un royaume des cieux. Mais ma pote à la canaya. Peu comment la différence, il y a un mouton à Botamina, un mouton à Zion, on a casse. Alléluia, c'est naturel. Amen. C'est naturel, ce n'est pas les choses que tu peux forcer, c'est naturel. Nous avons un parcours, nous avons fait les canaux gauche et les canaux droite. Mais tant que nous avons nous avons eu place pour poster bien les considérations. Bible dit moi, moi, soit à cause de l'ipamboli, même date, même moi, alléluia. Alléluia. Un jour, moi, je suis allé chat na papa. Bible dit, papa, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Papa n'a vu moi la peste dans ma serviteur. Abibo qui est c'est pas maman. Au moins tu peux pas ses responsabilités là sur ma maman tout ça. Tout ça dans la panne. Alléluia. Amen. À des fois de moi dans qui moi na soka bongi, azera batui balé. Papa na maman, moi na soka baby. Moi na yo. Au moins ni na baby si bana. Responsabilité les hommes à pas maman. Il y a mon maman, il faut pas causer la distraction. Maman, il ne faut pas causer la distraction. Les gens qui ont l'accès aux gens, les gens qui ont l'accès aux pierres, les gens qui ont l'accès aux gens, les gens qui ont l'accès aux gens. Beaucoup qui savent que pour l'intérêt à ban. Alléluia. Papa wana est pour Asa caractère mabé, asa makamdo sur mabé. Mais maman ma bolongo eza wapi. Nanzimite so mutate na zo fingo yo zo nselete. Et puis ça calme. Mutokoza na lobi wa bibia kia ye kutoka bwana upese lokali usale kwa sumsibo asale kwa zofa kutoka na ngomso kwa tasha mwa so nyingi na mabuti lakini kana lale ni bwana na ya kangi tasilite ngomso kwa kama kangi na mai maki je te jure akoka mabilo yemo akini mais yo koma na obenda maître John. Donc, dans le lot de l'église, il y a des gens qui ont des gens qui c'est ça le problème. Mutuso azana kanda moya s'exprimer bien, exact. Mutuso azana kanda moya bondela, exact. Bele mutu mota kime komo na makasi na ye. Mutu moko te atika kumugulu na makasi na ye. Yesu Masiya soko éviter na foyer na. Mwana mwasi wa comprenant te mutu ayaka kenda ka te fona éviter. O epi so la ka place mo ba pesa ko ka kicho fandi. O ko sa 10 minutes pa koke. Mais so kino yé ba tu papa chambre zana na sina bongisa ki. So ko lembi kendo la. O ko ba sa mi la séjour. Amen. Alléluia. O ko ke ko parti sa mi la séjour na. O ko ba ki sa parce que tu es à l'aise. Mon bal nyonso tout moi si nyonso to aluka mutu
nzamba sali mutu nyonso taluka esika oyo aza à l'aise. Mama papa wana chai à l'aise oyo azotungisa mutu na yo chai à l'aise mipesa epa nzambe amona pendake yesu ko oinvite ye na bomoi na yo mpe yesu wana akoma kotikala na ndako na bino soki yesu aza na ndako na yo mama emonanaka même papa kocomprendre que ça c'est pas wivine oyo mpena wivine de dieu après 2 ans wana non ça c'est pas mobali ndo nde moto abana kotémoigne mpona alléluia asali boya ye bitumba ezalaka liboso papa boni bien ye moko na nzela azoyoka ndeni na kokosa na kosala boye na kozongisa bandenge amesana mais ntango aye akotiki epano attitude wana eza esusu te se change papa boni bien na bitungisami nabengi yo butu moba telefone ekani likamuni na bangi nanga bonake na police mais tu sais ce qu'il fait bibato mokimbalobaka moto abombani aleki yo na mayele alléluia nga nazoluka nzambe na obesa mabolongo mpo na réussite ya foyer na biso mais ntango yo ozokende kosala makape ndeme tomonanga ntango abongami oyebiki azokenda te ntango apesi mokongo bakoke malamu ndoko yala 15 heures oyebiki aoya na ete okangi po ntango abimi ayo tie mabongo rekarobosaka ya mari alinga azwa 30 banele loboseka ya marobosa alinga azwa 15 banile lobosaka ya marebe ona na epine kuna maetreleka te koli suspect amen koli suspect ya comme ça po yo ozobondela moyakende nzela wana eza te voiture mpo eza te amen omonaka moto otelemana kende banile babini nazomina nakaka ovo asali nini avandi eza na façon ebele ya kobunda mama po bongo okoko éviter mwana moso apropone eke asala nyonso mobali nyonso akomeli ya kolemba ntango baopesa bango promese wana aotala nanu condition ya mobali ni estce epe encore estce aza na force wana ya kopesa lisusu alléluia mais yo kotala bacondition te si quelqu'un ipe ou ipe pas Sarah azoki ezaki na age alléluia donc epa nzambe eza eloko ezaka incroyable te to impossible te nyonso te epesameli nzambe nzambe soki alobi akosala likambo olinga te condition ya mobali ezaka condition te il va le faire parce que il est Dieu amen libokili oyo esalama mpo na ye évite nzambe eloko oyo eza makasi mpo na yo mama papa ekokoma pete eza kaka teke bapapa moto batungisaka bamama eza mpe su na bapapa bamama mosusu batungisaka mpe bapapa évite nzambe entre couple mwasi to mobali to mwasi oyo ayebi nzambe liboso évite nzambe na ndako na yo na nzela ya considération mobali nanga alingaka banzambe basala nzambe te mwasi nanga alingaka kosambela te me ngai nazo invite nzambe na ndako na biso soki nzambe aye na kati ya ndako na bino bien aime nzambe nesiko kutala kokumba ndako lokola mitema ya baroi bibelo besimbami na maboko ya nzambe il est capable de tout considération na basala ya nzambe ekoki komemela quelque chose ya kutuya change ton attitude bien aimé avec les choses de Dieu change façon oyo akomonela basala ya nzambe okozwa nkembo na nzambe okoseka lisusu oyo wana ebebaki wana ozokobongisa te nzambe aza capable il est capable bien aimé bible elobi mwana motu mpasi papa lobi bozwa mwana bokende kozongisa epa mama bayeli mama mwana bible elobi ntango bayeli mama mwana bakoa bamwana mobali batonga mpo na mosala nzambe dra oyo bango batonga basomba mpo na mosala nzambe cesir mbetu wana ye moko mama moto abandaki kotanda ngo azwi mosala nzambe na absence na ye ye moto abandaki kosala ménage na ndako wana parce que azalaki sirke
Quand tu sèmes chez lui, aux autres s'aimer dans ma belé à ma banque. On peut ça même souci la finance. Mais ce qu'on s'aimer dans mon salaire, si trop tard, tu vas récupérer d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Tu vas récupérer. Assis-moi là. Aïe, na metu ya prophète Elisala la 4e mois na metu. Akaminda kwa kei. Ayebi keli pamboli wana uti na nzambe. Ekoki kolandisama na chagrin moko te. Pote nzamba pesaka kaka ya malamu. A déposé moi la keti pa mobile na bitinde na pesa nga sala nga boy. Pona zoke no mona musala nzambe ko pa na biro. Mais tout que là, on a quand même fait du tout sabbat. Mais les deux hommes colo, qui comment les autres hospitaux qui mon habité, tout va bien. Alléluia. Yo ata gêne pas ma kaka soko bandi. Gêne kaka te des jours quand tout les gens qui quand tu bon ni ati ka to bani ma bonne idée. Tika na liete nzala. Alléluia. Papa là kana ndakute obengeka deku di philosophie te otongo ah oui dit quand même est-ce que tu sais muto zo betel sur ay ta dame na oui bien ita dame na est-ce que bien to ke na kola msaba komba biso ngwesika kombeza ke na wala msaba komba obalo ndanda ko ka ta mo likamuke yo so benga est-ce que yaya na ngai est-ce que maman est obligée de faire des choses pour aller est-ce que tu as maman et tu as bien il y a des qui n'ont bien à des fois tu cherches à battre bon ça ils sont avec musique comme ça ça peut bien mutoka yotombo na mbenga wana ye wana kaka sopo bimi lelo ye wana mona mukilo basa o apesa na conseil soka ye ate yo pena pino osambelele ki sasa ye wana kaka mukolo to bimo yo ki akomo tunongalo to afani. Alléluia. To yamba bakaya bo mama ye pino mutono pesa na conseil ngabe utuna nzambe futuna nzambe ye mutabana opese ba conseil mais tama bimi na ndaku wana ye papa mutakoti ye akaka mobile na zo mwasi azo ser mo ba mbinga bona bo aluka camarade na camarade azarate muko musali bon akenda pe na ndaku neta bon nake non obenga pe mobile ko na bana na zo aite nake na nake itala non ce qui est andé a combien il y a c'est une grille tu as ouvert la porte tu as ouvert la porte à balle où ça il y a tu non ndaku ya obenga ya na kamanga ya na kana to ni bota moko muta komini juste muta bima wana fali bo mama ezaki ndenga kia mwe quand vous dit lukanza mbela kanyoso dans muninga wana za kwa vie yo azu sepela na façon mobali na yo amoni ya yaza biente ya yonde penda kuta na dai na ye simbiye bien aimé mais yo place wana ka mulimuto ozoka ke muto sana mulimu wa control alinga ye bo za ye ngeni bo la ngeni akenda ke mukoliko tango yo babaki ne bo répondre ki oni mutazo tuno ba makambona surtout si tu comprends pas que azana besoin comprendre le oni zo le kananda et pourquoi ça là muté na yo kanda kunyebo endeni la kipe na ngaita akotisi à continuer na chambre na douche pour la sukula nga saka binu soka za kingai envoûtement na téléphone faut faire très attention bible bito batela auto za bo na mabo eloko nyonso ko komela yo inviter nzambe na bomo na yo tuna nzambe pourquoi pona nini ngai te pourquoi peut-être il y a une sémence oyo esengeli ke oyo invite nzambe mpo semence ya nzambe so ye ba kolongola oyo
ke mobali na yo bana na yo baza bien abi papa ntango oyaki na ndako na ngai oyebaki position nanga mwana lupamboli soi-disant oyo opesaki nga aza lisusu te. Alléluia. Alléluia. Azongisi problème na te ezaki azongisi responsabilité azongi na source esika kende kotoka ngolo ayebi ke soki nazongi na source nakozwa solution. Combien de fois ozonga na source? Combien de fois oya awo osalisa basala nzambe bapriere osala nzambe na telefone papa etokoni na mosala papa mosala kaya 1200 ozwi ka premier mois deuxième moki l'église ozongi na source te ale soki okei kuna mosala ngo ebebi oye lisusu koluka lisusu benene fo tozala na comportement ya kozongaka na source oyo nzambe apesi kaka ye moko nde akoki korepare yango. Alléluia. Ate katani, ate bukani, ate kufi. Nzambe ka ye moko mtana azana ngolu ya koyeba ko réparer yango. Alléluia. 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 Il faut koyeba kozala na mama na nzambe bien-aimé. Kokanga na nzambe koyeba na ola na nzambe pona nini? Pourquoi na ola na nzambe? Pourquoi ngai sengeli na sale na nzambe pona nini ka ngai? Na famille na ngai pona nini kaka ngai? Le Seigneur a sait pourquoi c'est toi. Mais yo muto nzamba chema pambo ni mama kanoso na maboko na yo. Clé ya bongo ya libota na na maboko no mais tu commences à te fatiguer. Parce que ozo mona kimia te ozo mona clarté. Ozo mona clarté mais peut-être pour yo moko lingi. Est-ce que telle est la position na yo? Ozo mona clair na nzamba. Ozo mona clean na nzamba. Nzamba se pelisa abato baza clean na yo. Amen. Nzamba se pelisa abato baza ferme. Nzamba se pelisa abato baza sa responsabilité pas na yo. Papa toki mamba. Toki na 1 roi s'il te plaît. 1 roi 17. 1 roi 17 verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'en ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Elle se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. J'en ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu veux. Ah, oui, les hôtels, c'est le prophète Élie, nous avons mandaté dans Nzambe. Nous avons dit, il y a un Sarepta. Okukuta mwasi moko akozwa soin une femme veuve akozwa soin na yo bible lobi tanga komi na mboka na entrée tout juste na entrée ya porte tanga azokota akutani na mwasi moko azolokota mabaya na si amoni mwasi na etika mwasi wana okopesanga mai. Alléluia. Prophète Élie amoni mwasi wana ndeti nga na yebo mama to na se na porte na pesi yo ni bonjour ni bonsoir soki na moi to na butu mama na biso opia na mai. Oui, ça va me s'il te plaît. Il y a un poli pour aider. S'il te plaît. Pas même bonjour, c'est un maman. Alléluia. La Bible dit enseigne-moi si on a mal. Nous les gens qui mandatent dans Zambie, ça bongi ça qui a. Moi, ça n'a qu'à qu'est-ce que mal. Aïeba qui tient nani dit moi ça n'a pas même ma baya wa. Donc tout le monde n'a pas de l'eau côté papa. Nzambe na yo azala Nicolas on a mal on le vérité. Alléluia. Pe ya solo nzambe na Nicolas mona yake mosi wana azaki nelo côté.
le Seigneur avait envoyé son serviteur pour aller pamboler à moi soin. On comprend. Ils ont dépend de la confiance. Peu na komi qui dit ça, oh moi soin avec qui n'a pas bossé dans ça. Même à bossé dans ça, mon gars, il y a qui pour moi soin. Si moi soin il était poli, insolent, je sais pas si c'est quoi. Ali nga ça peut pas pamboler à moi. Mais quand va sur la bête, pour ça le solo de j'ai l'équipe était là pour tout le temps bien accueilli. Alléluia. Bible dit à ici à le bindo moninga na lo botokutu ba mo ba bwa o. Na lo botokopo. Na kenega ko sa ta mo gato mo ko bo na mo na nga. Na sala mo ka na mo fami na mukie na mo mafuta mukie. So na sali ka mo gato na mo na matoli apo to kufa yesu. Mo sala nzamba bisi mo ni gato na mukie uzana. O mo ni mo farine o mukie uzana. Kene na ko sa na pona. To mi cha na place. Alléluia. Quelqu'un qui a un mot pour n'engager lia. Après, na pesio parole n'engager. Ma futa wana ya mkie wana na farine wana eko sila kate. Si mukolombule kobeta isusu na mboka oyo. Si mukolombule pasi me osa nini eko sila. Est-ce que confiance wana na yebi yote oyebi ngate. Tokuta na nzela te, topesa na mbote te, mbala moko tokute topesa na mai na zwi mai na pesio. Biloko oyo limole na mwana na yoso esili na oka bokufi. Pesa na ludabo ngana lia. Confiance wana, tokozala na mona vie. Alléluia. Amen. Confiance wana. Papa, na moni l'église makambo etambola te. Na moni offrande etambola te. Mais papa, n'a ça tu vas foutre à 1200. Est-ce qu'on va 700 au foot à salle? C'est ça l'Éternel nous attend. Tous vos soins. Il y a mon salaire. Je ne sais pas le Seigneur dit à qui. Avec qui a été. Bible a dit que bonjour, bonsoir. Parce que pour moi, il faut que moi solo. Ah, bon, maman, qui n'a pas dit qu'on a une activité. Ah, bon, il a des femmes. Pesa na mai. Vous pouvez construire la mai. Moi, c'est à y aller mai. Après mai, la mai est comme une galette. Et comme une farine, moi, nous avons un bouquet, ça y est, là, nous avons. Ceux qui ont un yo. Tu vas tout à l'heure, man. Eh, bah, non, pas pour faire ça. Nake kwa mabana nganja alikuwa musala nzake. Taba sala nzambe bisko. Ya zola tabie, ya sabie. Ngana kwa mabana nganja, moi 500 wala wana ke kopesa. Bible le dit après moi na moi swana yango zo malade. Moi na moi swana yango kufa. À cause ya komikitisa na moi swana. À cause de la considération, au moins si on a azaki ne pas basala nzambe. Musala nzambe beko bonde la kombo na Yesu.